Bonjour, nous avons une émission de plateau des serviteurs. Plateau des serviteurs, Zali Moko ya émission na biso oyo na kati ya YouTube na biso SB La Grâce TV. Plateau des serviteurs eza émission oyo epesa makapa ya tonton Serge et l'évangéliste Serge Lutumba yemutu apesaka émission Plateau des serviteurs. Na mystique a fourmi tonton Serge évangéliste Serge Lutumba akutani na mosala nzambe moko oyo azuyamba na plateau des serviteurs ye moko a se présenter ceux qui azanani et pe thème na biso o tokolobela lelo en tout cas na zebisa bino bokanga ba sentir na bino bomi bongisa parce que mosala nzambe akoloba lelo akoloba na kati ya plateau des serviteurs ndenge kaka yango ezali. Bonjour pasteur. Bonjour tonton Serge. N'habite Roko se présenter liboso caméra na biso ce que za pasteur, ce que za prophète, ce que za évangéliste, ce que za apôtre. Merci beaucoup pour la privilège opportunité de passer la émission Oyo. Comme on a ezali prophète Alfred Lenge Mawana na zali marié, père de 5 enfants. Voilà. Prophète Alfred Lenge azali congolais de père et de mère. Et prophète Alfred Lenge a tangi école primaire na école protestant CPK. Prophète Lenge après école primaire secondaire na tangi na institut Zebi et na ekolongwa secondaire na ke humanité na zui diplôme d'état na ngai na scientifique et na eko sala théologie. Nazali licencié na parapsychologie pastorale, nazali naza gradué na parapsychologie pastorale, licencié na théologie et puis j'ai fait la maîtrise de la doctrine. Et na parcours na ngai avant ya koko mawana na bongoli mutema vers les années 80. Vers les années 80 de makamwa nzambe kote ngai. Na 1990 nde na eko banda ministère public na ngai. Banda 1990 stilelo toza toujours na kati ya musala nzambe. Donc na otali parcours totamboli na évangile ezala na ba mboka na biso wato pe na ba mboka ya bapaya pona osala musala na nzambe. Donc tozo continuer yango tilelo. Donc j'ai bien marché avec mon Dieu et nazo continuer kotambola na etino lelo. Il y a d'autres choses eza batunde bakoyi kolobango ngana koloba nyonso te pona ngai moko mais parcours na ngeza très positif na etali bango ministère. Mais prophète Lengo pesi so papa molimbo na te ponga na na information mo bige ndengo banda na ebi yango meza sujet na biso te na kata parcours to lobi omoni lobi ba docteur lobi ba titre académique ozana ngo prophète Lenge pe azana papa molimbo be prophète Lenge asepela na pasteur moko boye wa mukolo oya yebi. En fait koloba papa molimo oui nazana papa ya molimo mais na koyi ko expliquer moi muke historique ngai na bandi musala nzambe de la part ya Yemoro Nkolo. C'est après na ko évoluer na kati ya ministère pasteur Dominique ndayaki ko parrainer ministère nanga. Donc c'est lui qui est mon père spirituel mais mon père adoptif. Donc na yebi nzambe pa na yete mais il a parrainé mon ministère étant père. Donc tant na komara même na ba livre nangai oyo nga na reconnaître qu'étant père na ministère nanga c'est le pasteur Dominique Ngoy Kabuya ya église de la résurrection. Balandi na biso ya émission na biso plateau des serviteurs nansi boto ka parcours ya prophète Lenge. Prophète Lenge aza mutoyo akoti bonzambe te na mutu zéro. Prophète Lenge atanga asilisa ba classe na ye aza vraiment mosala nzambe et puis aza na pasteur o aparena ministère na ye pasteur Dominique Ngoy. Donc aza pasteur a munene a on a lemba o ayebani
prophète Lenge nazoloba ke oyebi babuzoba oyo ezoleka nalobi yango trop dire babuzoba ezoleka na kati ya ba réseaux sociaux et babuzoba ezoleka mikolo oyo na kati ya misala oyo tobengaka basala na Nzambe. Prophète Lenge babuzoba eza ebele ya makasi oyoka yango pe ozoyoka yango lolenge nini bakomi kolakisa mitakala ya basala Nzambe boye na TV na ba réseaux sociaux. Pasteur na nyonso wana oyo nayebisi yo ezosala mapa ya basala na Nzambe. Je ne sais pas okolobela balandi na biso ya plateau des serviteurs nini oyo baotala yo mokili momba po ozotala mokili momba ebike mama mado bikemba otala yo ebite bibita nso na nyinga azotala yo ebite brita simakanda azotala yo. Je ne sais pas okolobela bato wana nini. Merci beaucoup Tonton Serge. Bon naseki parce que makambo lobi na kanisi mkomsu tozaki na apôtre Godé Ika makambo tobanda kosola nazo saluer en passant bisika zali apôtre Godé Ika oyebi ezo sala nankele na pasi. Permettez ngai na meka ko expliquer omoni tango tolinga tolobela église. Gloire à Dieu, et ça parmi les éléments on a comment déjà na ba livre na ngai. Il aurait belé na comment et lelo to komo monango batu mususu lelo ba komo pesa nga raison mais ba finga kanga ba lobaka ke oza jaloux parce que on église a munene te yozana mitukate o voyage à lokola bango te yango noza jaloux babiloko na loba lobango ngana za prophète biso ba prophète au monde à l'avance et tu dis ko redresser église makambu oyo Tonton Serge oza koloba ya méditer ya ba pasteur. D'abord faut tout lukato ye banano est-ce que batoyo bozo benga ba pasteur to pe batu ba benga ka bango ba pasteur est-ce que baza ba pasteur question nanu yango na faut te poser parce que quand on parle de pasteur aza berger Bible etalisa biso qui est pasteur qui peut être aussi pasteur vous comprenez donc faut tout le canon to yeba batu wana o bozo benga to batu ba benga ka bango ba pasteur ba prophète est-ce que bazali penza naza d'accord musali ya Nzambe mwana na Nzambe akoki kosumuka koyi kokweya mais naza d'accord te ya ba comportement ya batu wana ozoloba ba batu na Nzambe te. Comment un homme de Dieu a coquille pour exposer l'idée? Non, je ne pense pas. Bana bomba tu nanzambete, baba nanzambete, baba salanzambete, bon bitungisate. Église ya Yesu, makambu oyo zomona leo na ba réseaux sociaux, l'église ya Yesu ezalaka. Makambo lelo zomona na ba TV, tout ça, batu baza ko se permettre ya koloba tout nyonso bot. Non, l'église ya Yesu makambo na ya la raté. Mais nayebi ke aigle azolanda biso eloko aigle tosola inaye alobeki na ngai ke évangile tala makambo yango tozwa temps ebele tosola ina aigle pasteur so tobi tozonga na bible na ancien testament na Genèse tomonaki oyo babengaka Jida bible lobi Jida akenda koluka mwasi ya ndumba aluka mwasi ya ndumba na inconscience te aluka mwasi ya ndumba na conscience tranquille et puis apuse na mwasi ya ndumba asali ofala sala bible lobi ete mwasi ya ndumba senge mbongo alobi te na mbongo te mais natikeli yo eloko na ebite aigle so azolanda nga so azocomprendre makambo na oloba ndenge ezalaki natikeli yo eloko oyo na kotinda batu so bapesi olar na yo olibere eloko nanga atinda batu ke mwasi wana atie poa mwasi wana kotia poa atiaka poa boye zemi bu eobima zemi ande bayele mwasi elulu mwasi abi te kolo zemi bozela omoni boro ya nani kolo baro oyo kolo zemi o ofete na biso kimi ekotaki so bato yango bazalaki bato na Nzambe ou bien bato yango bayaki na relation na Nzambe parce que Nzambe alobaki ke na descendance ya Jida place Yesu akobima Yesu pa bima wana siko nayebi te bino baprophète bino bapasteur boyeba na bino faiblesse ya Nzambe alimbisaka na ye kaka po baka tuku sambo na sambo so 5 pardon biso yango bosaba bo oteya biso mpe tosalaka na biso yango Tonton Serge oyebi
nzambe oyo akela likolo na se basala ne maseki te kosala na nzambe maseki te tosala bablague na biso na baaffaire tosalaka na babusiness na biso mais kosala na nzambe blague te likambo ozoloba jida tout ça nayebi baaventurier ebele bakoma koluka kotire baversement na bible po bajustifier babétise baaventure na bango. L'église ya Yesu ebanda mukolo ya Pentecôte. Mukolo ya Pentecôte nde église ya Yesu ebanda. Tangu église ya Yesu ebandi tangela ngai na ba épître nyonso bisika nini nzambe azopesa biso nzela ya kosala ekobo ya kosala lisumu place nini tanga na opesa biso tosala lisumu te mais alimbisaka biso ntango tosala masumu na biso naza d'accord nzambe alimbisaka bana na ye epuis naye biso nanu oyebi ke na minute bandoki mpe baolala baolamuka oyebi po combattre église ya aigle ocombattre église ya pasteur Dominique ocombattre salem ocombattre église ya Guinée mpe bandoki yango baolamuka na bango nalingi naye biso nanu fo oye bango ke mwana nzambe aka na via lisumu te fo oye bango nanu parce que Saint-Esprit oyo aza kati na ye aza koenseigner makambo nyonso. Saint-Esprit aza kati na ye aza koaider atambola bien. Mwana nzambe aka na via lisumu te o wana yo solo bana bana nzambe te bana nzambe te mutu azotambola azolakisa bolumbu na ye na télévision na baréseaux sociaux atondi sango na téléphone yo wana mutu obenga mwana nzambe wana baza bana ya satana baza bana nzambe te. En fait, quelque part, tu as jaloux na bango pour bana ba maman la l'église hein. Bio za jaloux na bango yo za na église, c'est na zone sur que c'est parce que bato bazo tombi sabat na église, bato bazo sembla bato bazo bika. Bazo sala ba plein, yo zo be bana nzambe te. Na biso oyebi vérité ya ba église wana te. OK? Vérité ya ba église oyebi te. Bonga soki na linga ki peso na lingi na za na église amunene koleka bango na kozwango. Potangu ngai baye ko propose makambo lelo bango bazo sala avant 2000 na yamba déjà batu baya ko proposer nga makambo wana avant année 2000 ba misuku no babongo limité maté à l'époque ba misusu nanu ko babongo limité maté ba misupe nanu babandi côté ya tata babongo la mitema yo yebisanga église munene kala kasi ba mbumo eza na église ngo bandimi na bango tala ba vie na bango ba vie na bango on donne que c'est qu'on a on donne que c'est qu'on a ah papa babiso jeep ndezelo nasoma bandako moi j'ai des frères baza ba pasteur te kenda poto batambola partout balingi air balingi yo yebisanga mutuka yo kasi mutuka bien matériel ndeza synonyme ya mwana na nzambe yo kasi bien d'ailleurs biso bana na nzambe nkolo ayebisa biso chercher premièrement les royaumes ayebisa biso to luka biloko wana te biloko wana eyaka ntango alingi papa oyebi na mokolo suka tonto Serge eza na bato ebele nzambe otuna ye yo tambolaki na jipe ozwa yango ndenge nini ponga na programme na nga nzambe na bongisa te na peso jipe ozuza eloko na motema ya likunya mpo omoni mutu na eloko opie prophétie opesi message osali prière mpo na kaka na esprit na ozwa eloko mutu aza nango yango na biloko ndo tuto ya tolo bana ba biloko la vie éternelle eza plus que biloko wana nyonso. Mosakoli na nkolo la bouche autorisée prophète Lenge olobi toyoki yo mais sikoyo mpona bato oyo balmoni bamitakala wana bato bayoki baaudio wana baza na bango oyo biso tobengaka bapayen payen vraiment moni mutakala pasteur payen vraiment ayoki sentiment ya pasteur ndenge alobaka so oyebisi bapayen wana nini papa biso bana na nzambe tokokontinue koevangelize mpo topeple ezali royaume ya Christ okoevangelize moto oyo si amoni mutakala na TV te amoni ya bandeko na bango bapagano amoni ya bana nzambe te po eza na mwana nzambe moko talakisi mutakala ni na télévision to na réseaux sociaux aza te moto azoyemba ma bato bazobika azoyemba bato bazozwa balobiko baguérison mwana aza parce que obike bon ya mpona ocomprendre te prophète mais mwana nalobi boye tangelanga mwana nzambe oyo yo moni ye na baréseaux sociaux alakisi mutakala na ye
il n'y a que des païens nde baolakisa na baréseaux sociaux mitakala na baona basali ya satana bana nzambe te mwana nzambe akelakisa mutakala na réseaux sociaux non d'ailleurs Saint-Esprit nano aza kati na ye akoampeshe alongola bilamba akopekisa ye ti akota na sala biloko wana molimo mosanto aza kati ne akopekisa ye akosala yango te. En fait, les gens qui ont si ko obamoni ba mitakala wana nini oyebisa bango oba kita ba doser mo muke po msuba zuba desio ba osambela ra souté to lobi boy na ba pagano bazolakisa mitakala na bango na ba réseaux sociaux na ba pagano mususu bazotala mitakala na bango na ba réseaux sociaux babongola mitema baya kati ya Yesu babongola mitema bapona ba pasteur wana siko te kobenga bango ba pasteur te mutu pona ba pagano wana église pona ba pagano bakambaka ba église ya satana oza ba église ya Yesu Kristo te ok pona ba pagano bakambaka ba église ya satana babongola mitema po bazomema batu na permission na libulu prophète Lenge nayoka gipe kaka nde bayela ngai tonton Serge évangéliste Serge vraiment na première rite na 7e rite pour mikolo mika première 7e première 12e première 16e mais nga nayoki na première 7e balobi ke moi ni moko wana balobi ke mutu moko soki ya numéro moko boye abengai bata numéro mususu ale soit disant alingi mwasi moko kuna aina maloba keno moi sanga mi maloba pa passer na ekeno nakutene na mutu moko alobaki na ngai boye to lingana po na bebisa ministère na yo siko muninga pe musoba o balingai mukamundimi na ya mwasi ba mo lokola azani makasi te akeluka ya na ye moko boye ya na ye lo wa nzambe po bible bito se confier pa nzambe mais ya se confier pa mutu ozo benga ba passer so banani pe mutu na bimi alobi na éviter ce que tant que pasteur bible ezolakisa biso amour bolingo oyo bible eloba na biso eza wapi bible elobi ye moko nzambe atindaka mwana ne ya likinda mpo akufa mpo na biso na exemple mwana wana atangisaka makila lelo bapasteur wana basala na baeglise ya minene ozobenga lelo bapagano siko bolingo wana oyo yesu akufa mpo na bango estce akopusa na pembeni na moninga na ye te basola foko atinda mutu akende korépondre nazoya naloba nano nalobi teke nga te na bengi bango bapagano mais misala na bango bible ebenga ngo misala ya bapagano donc baza bapagano kolandisama baécriture kolandisama sainte doctrine baacte baopose nde yango wana ya baacte ya bapagano donc baza bapagano koloba likambo lobi ya première deuxième soki 8e tout ça tous à la claire parce que autant va communauté to betara ba deuxième ba troisième et ça moi bien tous à la claire tout ça ngana mwana nzambe ngai naza mwana nzambe tous à la claire ngai moko personnellement nalandi Moïse Mbiye en pleine prédication du haut de la chair ya oloba makambo ozoloba ngai te ngana bi na tengi na communauté ngana tengi wa komba nalobi ngai nalandi ngo na téléphone nanga le lendemain na tie Siloé TV nalandi yango lisusu na Siloé ye moko azoloba bien que atangi komba mutu te ce qui est vrai atangi kombo ni ya pasteur moko songolo pakala mais alobi et après kolanda ye na ye kolanda Denis Les nde atangi bakombo so comprendre Denis nde abandi kotanga bakombo au fait tous à la claire direct Moïse azolobela pasteur Marcelo Denis pe azolobela pasteur Marcelo c'est vraiment avec beaucoup de regrets ya koyoka Denis Lesi et ya koyoka Moïse Mbiye omoni ngai so nazaki mondimi ya cité Bethel mbe na longo église wana mbe na longo komona un pasteur soi-disant entre guillemets du haut de la chair au communiqué haine et pas bandimi
tina niveau aloba kwei na pula mabe tina niveau aloba mutu apekisanga te na oyoka mutu te na cher bino bosaka na cher apôtre Paul alamuka ya webi ke ye nde mpenza ozala igef akokanga baeglise na awando tuna bato yo koma paster ndeni yo nde nakomisa paster osimbaka bible ndenge nini koma mutu bato nde babengaki paster mpo bato nde mutu babengaki pasteur na kati ya église la chair est chère, on les confie à des hommes chers. Si tu parles mal du haut de la chair, tu vas payer cher. Tant que tu télémaka na chair na église, tu as pour communiquer vie. Au moins tu n'es pas à l'église, et un rendez-vous y a donné na recevoir. Mutoya tiki mikumba, atiki ba jalousie, ba haine na ba manque d'amour pour azwa solution kimia pour ezali Yesu Kristo. Mais na chair tant yo banzo yebisa bandimi que pasteur Songolo aza mabe aza boye est-ce que Matthieu ya bon la Bible ezala na Bible ya ba chrétien Matthieu wana ezati eza na ba Bible na bango prophète na moni na kati maloba te parce que na moni comme na kanda osiliki vraiment na éviter prophète otangi ba kombo na bango onga na lobité ezoko engager pour tangi ba kombo na bango prophète na éviter conseil ni repesa bango otangi ba kombo na bango na kati parce que tout ça ba na Nzambe est-ce que Nzambe atalisi biso bolingo Nzambe atalisi biso amour tina niveau o atindaka mwana ne ya likinda aya kokufa pona biso mwana wana Yesu Masiya andimera sopa makila na epona ngana yo epe pona bango et na kaya bolingo wana vraiment bakotala teke bazotanga ka kombo moko ya Yesu Masiya bazotanga kombo moko ya Nzambe est-ce que bakopusana te basolola bakopusana te baluka ba climat moko bien pona kozipa ba makambo so prophète conseil opesa bango pe conseil opesa na bana na Nzambe o bazolando par rapport ya makambo nyonso zole na ngina bisono ko pour arriver na question na otuni oui, pasteur Marcelo, c'est parmi des hommes de Dieu où ça la fierté à RDC, partout dans le monde. Et qu'on a dit ça, ma éducation na yendinga koli. Je regrette. Bon, ça se voit, hein. So tali Moïse ndega oloba na TV na Nicolas Cher et l'accès éducation na ye. So tali Deniles, même chose et l'accès éducation na ye. Et pasteur Marcelo, c'est un homme très bien éduqué. Il a reçu Jésus dans sa vie. Et tout ça, il va parcours, tout moni, donc toyebani na kisasa oyo. Bato ebele ba otalanga ina e plateau na yo. Ba o ba bongola mutema na bane 80, 82, 85, 90 ti ba yebinga. Ba yebinga toyebani. Botika ba ventir. OK? Et bon ça va ventir tout ba sala ensemble pour bazobika. Tout ça les na bango Nzambe mo côté. Yo kasi bana Nzambe ba Yesu bazotanga wana basela bantu bazoya bazobika bamona loboka Nzambe ba batambola kati bazotambola c'est ministère wana tonto Serge banganga babikisa pe batu bambikudi babikisa batu yo na yo kate mudu abela mbaso ake panganga bik ngai na yo zo benga batu wana mais mingi ba OK ngala moni ba pesa yo mbongo be pour défendre mutu na moko boy pour na sima pas pour quelque chose non na ko défendre moi je défends Jésus na défendre mutu pourquoi na défendre Yesu Christ na zo défendre la sainte doctrine na défendre yango et ma moninga peta msoza na ba preuve na vraiment que ezolo ba yango wana yo zo défendre ndeni faut oboy ba pona nya rolo ba bongo te c'est asa mukolo c'est un grand homme de Dieu ye mutu azana ba preuve tango ba fundaka na justice na ba wala makambo ye akendaka ba bolanda ba ventira pamba na te ba preuve nini wana na éviter bolimbisa prophète vraiment na kanda ya osarana te prophète ana méchant ya GT tokomo chiter une émission na biso nde na ebisa bino kaka ke abonnez-vous massivement au betika SB la Grâce TV SB la Grâce TV ne kotwana romona biso to melio romona pe molongi ya tonton Serge au fini quand abonnez-vous wana au baxi ça bien abonnez-vous massivement toujours continuer mission na biso prophète nabito pesa question na ngata on a pesa ki wana réponse à la question
kasi ozotuna ngai eloni na koyebisa est-ce que mwana na nzambe aza na Saint-Esprit na makambo boye yani eloko boyebisa bien Saint-Esprit mutu fa lobele donc soki omoni mutu atelemaka na chair aote ya bato bakomoluka bapese ba conseil faut boluka botala équilibre spirituel pour la bateau baza blessé baza ma choqué balobi na bango ke ba osambela lisusu te pona par rapport ya marambo esalambi abike nzambe ngana osambela lisusu te muto mangala mona ka bena osambela lisusu te ce pona bateau na yebisa wangu kasi bato yo bazolinga to batiki makambo ya losambo pona bapagano baosala baaventure na bango na bareseau sociaux na batv ngai prophète ya nzambe na oyebisa bino bokontinue ezela nzambe wana eza baserviteur satana arekrita baserviteur satana arekrita bazoyemba bazoteya nkombo ya yesu nzoka baza na bango baserviteur ya satana satana mutu arekrita bango ozo comprendre arekrita bango po adétruire bango baye kosala nzambe te me baye kobundisa mosala ya nzambe bolanda bango te bazoluka bamema bino na nzela oyo bango si bakenda na nzela ya satana baoluka bakotisa bino na lifelo bolanda bango te bolanda oyo yesu aloba mingi bakoteya na kombo na nga bakosala miracle bakopesa baprofesi me mokolo suka na koloba natikalaka koyeba bino te nde bango wana bato baolakisa mitakala na bango na bareseau sociaux na batv nde bato wana omona baosala baskandale na basi ya mabala nde bato wana bazosala baskandale du haut de la chair ola communiqué vie yazo communiqué haine bolanda bango te baa bapagano prophète olobi mingi nayebi te okopesa biso numéro ya telefone na yo te bato bazolanda biso mingi bakozwa prophète ndenge nini ntango mosoma kozwa mpe na réaction moko boye abenga prophète abatema molobaki eza lokuta tema molobaki eza solo pesa bana na nzambe contact na yo bao bazolanda yo na kati ya chaîne na biso plateau des serviteurs plus 243 82 45 810 plus 243 82 45 810. Mais prophète na salomo surprise moi va tokata Olanda parti à côté la biso les mamoko tout ça la balance pas batou ndeni bat balobi oroyo kane na moko na bango lobby parti go ona nga benda na mona ngoza ekomi nde buzoba na buzoba wana toyeba te banani yango tosambela wapi so lelo mutu abongoli motema te akufi eske nzambe po akondane mutu wana po babetisi bato bino bolobaki baobanga nzambe te bakomobanga nde biso bato ya mokili ndeti boye babetisi oyo eleka na bareseau sociaux biso ndeti bandeko na biso basi bana bao bafana bapaster biso tozala bafana bapaster te me tolandaka nde moto apesa liloba nzambe na ndenge bien me oyo ekomi na badegre moko boyeke ye bavideo na ye bakoma banda opibli yango eza suki bonzambe te soki bafandi na bona bandao batiki biso toluka royaume de se toluka bavideo te bino bosala bavideo mpo bokota baloge na bino biso nde toabwe tobule avenir alobi jeunesse boprépare lango ni boprépare ka bamona bamitakala ya bino esimba ata ka bino wana bopanza lelo so basheke bakomi ebele ka bino bakuluna bakomi ka bino omwana naza ndoki aza boye kindoki o bino bolakisa bato na miso biso okota mitakala na bango te eza mpenza na norme te mpo na nga mpenza nasepeli te naza mécontent mpo na nga namoni mokili oyo eza ya nzambe nde moto asali biso bapakano nde bato balobana te nakoloba ndeti bamusicien nde bazala bapolémike na bango me basala nzambe oyo bayebi bazoteya bato jamais bakoki kozala na bapolémike oyo ya buzoba tolembi mpe makambo wana toki yango ebele jamais mosala nzambe ozoteya bato oza na bato oyo oteyaka jamais bokoyokana te na moninga mpona nini oyo boyokanaka te tanto na mbongo tanto makambo mosusu ya mabe oyo tomona wana nde ya mabe me nga na osenga basala nzambe boza bana tata moko boyokana bosolola bokabwana ya mabe ntango nzambe asali mokili jamais akabolaki asangisaki biso nyonso tozala bana na ye me ekomi ya kokabwana mabe bongo bongo nasepeli te tomona bamitakala na bino na batv tomona bakoswana badeba bongo fo basala nzambe bazala bongo te vraiment mpona makambo oyo
bandeko na ngai bana mibali na boko benga ba pasteur bandeko na ngai mibali o bazali kosala eza vraiment triste comment mboka na biso Congo oyo mboka munene eza ba intellectuel mais makambo comme koleka na mboka na ebite soza ba ministre soza ba autorité na mboka mutavandi alala la muka la simutakana mutavandi alala la muki asa l'église na ye mutalala la muka mano yembela nzambe akomi na pasteur toyebite na catholique yo mona ba pasteur na bango ya bango to benga ba pasteur donc oza la sango oza pasteur le pasteur à catholique ozo mona akei kelas alandi théologie asali philosophie asa intello azobima za ba moralité malgré peu partout ma bezangité mais oya bango trop c'est trop baye na mokili oyo po ba comme ça ba crédit donc baza batu ya satana ngo bozoka ba gege na l'église ekoti bata Londres ba koti batu ya kisi ba koti mitakale bimi na poisa donc nzambe nazo lakisa bango ke bozali ya nzambe te mais nazo bena matoi na basi ya biso ni bamona ba pasteur batu minene awabanga tatane te awabanga mobile na ya futeli ya futi albali na mbongo te odoje sa ete mais azotosa moi elenge moko be dadi ba aventurier kobima basa mabala badadi nde bakomi ba super baleki mobile na ndako soda abenga tsombo moi saso ya chimie ndiye tata nzambe mtabengi mutu o ba bata masumu ko yana ngai mnamelaka koi namelaka boko bangonde bata masumu makasi bataka koka likolo bazui whisky batena se bazui skol batena se bakosaka batu yango mutu katolika bana kate sango soka bimisika ni ecclesia ngai tina mutu ya Marie na kauka sango bimisika to bengi bimo mbala beti zaiko beti eza normal to binto sepeli to meni bien de kati makino ezali nango lisumu te bango baiko bima basantu nde bandoki tane basambwe na kopesa ngondi solo moko pasteur amoni mwasi aye na église po azali suki ebele pasteur abandi kosimba mwasi ona mama natikala na biro na mama tika na biro pasteur abandi kosimba mwasi na suki neta sambela abandi kite na se mwasi atiniki ye mwasi wana nsi mobali na ye mobali wana simba pasteur wana lobi na mwa akoleka na nzela ye babeta ye ala koli de sesoka masamba ya nzambe ya solo mwa mobali wana vi aresirite le mwa mobali wana azali cadre quelque part na société mo donc il a si que là faux pasteur par contre na magie comment on a des atangi comme on dit que nous boye aya musika et là on solo magie bimisa na makambo mais na kati za ngote bana nzambe bani côté ya bible te bani côté ya bible te bible ndeleki nyaso lelo banza ndeleki nyaso bana nzambe bani kaka miracle bani prophétie yango moni lelo ba mosamba bango ko bani miracle na prophétie biso ba pasteur mo bazali ya lobi awa azobenga bana quartier pe na bendis tala ndako oyo papa ngala colonel anati na mwana poto pasteur na beta na TV ba monye danser bazu $5,000 bakabeli ye pasteur comme riche ba mo le wapon baza ba aventurier awa na mboka oyo soki toza na 100 pasteur 2% baba sana nzambe 2% baza ba sana nzambe tout ba ekop bayekoluka mbongo tozaka église ekabolaka église tobandi oyo premier pasteur oyo deuxième oyo troisième botalaka liwa ya premier pasteur eya nana oya mwana na ye to mwasi na ye adoka kope eza légal totika bongo na biso te bana babikilaka awa ekomi nango royaume ekomi royaume empire wunda na botika boeklesi ya bokanga yaka na yolo awawa na yolo na se na tumumani na yolo omona ndenge mabapango 10 ekangami tu eklesia bozowela nini mabonza oabeta miziki pu oabeta mbunda pu bato baolala te vraiment papa na mboka oyo bakonzi boza wapi
bolamuka bokanga baeglise wana réveil bokanga tala catholique no basalaka bazo église moko na kauka po batie wana moko na matongi po batie wana moko na vembe po batie wana moko na lelo no po batie pani boza na distancier mais bango te numéro 10 église numéro 10A église numéro 10C église mais ti wapi kope yango ya kope yini esilaka te angola belunge kangama esila kope yini esilaka te sadi bakufa donc nasengi na bato na bana na nzambe tolinga individu te oyo individu okosumuka ala motu lokola motu nyonso to dadi te elobi papa na anglais benga ye papa bamisi bauta ngola akomelia alingi obenga papa te papa na benga te pai bamona koma pai neti koma sika koma pai ozokosa bana na nzambe nazoloba bango na langue monsieur bozokosa bana na nzambe ngai nazali boye nzambe adi asali motu na yeli mingi na ye soki nga likambo na ngai nakofukamela nzambe nakosenga nzambe ekokokisama motema polele bino bozokosa bato bokozaka bana basi bazotona ya beglise wana papa azoteya dadi wana azoteya bie pai wana azoteya ayebi bolumbu ya bana ebele baza kati eglise wana bana wana kati eglise wana bayebi molumbu atali ya dadi baseta dadi abanga dadi alonga dokutana kuza alonga esiko badadi bosambo te mitaka na ebini prophète lenge nasi omoni ndenge bato balobi population esiliki ya kofinga bafingi bapesi bakanda na bango balobi vraiment sikoyo olobi nini mpona bato wana nyonso balobi mpona bacomportement oyo soi-disant nayebi te soki oloba nini oyo totanga awa bauti osala oyebisi sikoyo opesa na nyonso oyoki oloba nini réaction na bandeko na ngai nazobisa bino Yesu alobi boye tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. Église à Yesu ene ezalaka te, jalousie ezalaka te, basexe tape ezalaka te. Soko moni biloko wana yeba église wana eza ya Yesu te. Tango moni pasteur na makambo wana yeba aza ya Yesu te. Naza d'accord mwana na nzambe akoko sumuka, mais naza contre muto baobenga mwana nzambe to pasteur azala na vie ya lisumu te. Wana za mwana nzambe te ape pasteur te. Bible lobi na Matthieu 7:7 soto sengi pardon nzambe osala nini aolimba c'est un versant to bomango papa mwana na nzambe na vie ya lisumu te koma yo lingo osala lisumu senga ka pardon enfant prodigue akendaka bazongisaka ye te akenda sous deuxième fois te ye peut être soroke deuxième fois te akenda deuxième fois bango bake ba deuxième fois banen vina bango ya banda kalana yoso yo na ebiso omoni biso tango to kola na évangile na kati église boye na nzela ya louange na adoration bato baobika bamaladi baobika yoso yoka baconcert bato basala baconcert bapagano basala baconcert ya David ezalaka mingi bapagano basala baconcert soi disant bayembelaka nzambe yoso yoka na baconcert na bango bato babiki et d'ailleurs mpona biso bapagano batiaka droit d'entrée Salomon azalaki na basi ebele Salomon bazotia nanu droit d'entrée na concert mpo mutu aya koadore nzambe baosenga mbongo est ce que mpona koadore nzambe basenga mbongo bapagano Salomon azalaki na basi ebele nouvelle alliance toza na nouvelle alliance soko lingi ozala na basi ebele bala bango osala yango ya bomba na poani kanda ya merci na balandi na biso nyonso ya émission na biso plateau des serviteurs plateau des serviteurs eza moko émission na bino ya sika ezopesama pa évangéliste Serge Lutumba oyo babengaka ngai tonton Serge banso babengaka tonton Serge na misika fourmi tonton Serge aza na Congo émission na biso ezoleka na Congo epe soki olingi okutana na biso obeti na kombo na biso SP La Grâce TV nde okomona biso osabone tozobenga bino bosabone massivement topesa vraiment merci na assistance ya Aigle Emoko l'apôtre Aigle en tout cas abandi na biso ne bandeli ti ake na biso na kosilisa napesi mbote mingi pa ya mwasi na ngai oyo nabengaka la patrona mutu alongoli ngai célibat ekwei donc ndenge nazoyebisa bino mbote mingi pa mwana na ngai oyo nabengaka Samuel Lutumba en tout cas place oza napesi mbote na ngola nabengi bino kaka bosabone massivement napesi mpe mbote na bapartenaire na biso oyo basungaka biso spirituellement financièrement
na bengi na kombo ya évangéliste Makuku pesa na pesi mbote belé na pesi mbote mingi pa mama Mado Bikembo na pesi mbote mingi pa ya bébé Tanso na Nyangi na boite porte za ko funga matango nyuso za na besoin ko soutenir biso na misolo na ba conseil na biso o bengi na ba numéro nyuso za na C na pesi mbote pa Pati Bosangwa na pesi mbote mingi pa Pati les grands caméramens les grands réalisateurs yenda zali directeur technique et à musala auto sala en tout cas musala malamu Pati nzambe amona yo nzambe abakisebele apesi mbote pa bato nyonso bazolinga biso o batala rémission na biso oyo ba commentera pour l'émission na biso na sengi bo commenter belé po te baneni ezali po benga pe belé po lobi kuna te baneni to rela bino masolo sika pour na resuka na habité prophète na habité aux na mbote opesa ba tuté bien lo mo rolo ba pour na resuka ouais bon mbote ezali nazo pesa mbote premièrement na Saint-Esprit oyo azana biso elongo wazo tambisa biso et mbote na libota nanga mobimba mwasi na ngai je bénis Dieu parce que mwasi na nga servante de Dieu motei mbote na mwana nga liboso mwasi na nga Nansia Matane une très belle femme belle créature nzamba pesanga mwana nga liboso la prophétesse Machila Lenge mwana nga mibale apôtre Mathieu Lenge mwana nga misatu Milka Lenge mwana nga mine Maranaïm Lenge mwana nga mitano Moïse Lenge mbote na libota nanga basali la semence on donne que ce qu'on a j'ai la semence de Dieu bon puis ba pesa o bazala nango on nzamba pesa bango muté bana bango ba passer bana bango batamsa l'église papa na yebi bango ba pagano ya bandakala ba forcer bango nde baza ba forcer bango ka yo forcer na pesi mbote na apôtre Godé Ika Musenjo bisika zali aigle mbote na prophète Boum Crash Poiti président et mbote na mama na ngai Tania nazopesa mbote na pasteur Marcelo Tunansi sala kimia place ozali kubangelo ro morote wana ya ba maya moto obandi musala nzambe jeune yo banda musala nzambe batu mususu babandela bango bazo hériter ya bango te toi tu as commencé l'œuvre du Seigneur Dieu t'a appelé tu as commencé l'œuvre du Seigneur kolanda ba mangunga bato na baleka na ba réseaux sociaux te nayebi ke yolinga koloba te mais je parle parce que nayebi ba aventure ezo salama na mboka o mbote na bato na nzambe pe na bana nzambe na bino ba pagano te bato ba sex tap te bino na pe bino mbote te ya merci na balandinyo so émission na biso ndenka tolobaka ke so to sali yo pasi limbisa biso so eza na propos mo bimaki so yo to sengo limbisa biso mutu na mutu azali responsable ba axe pe wa propos na yo wa ministre na monoko na ye évangéliste Serge monoko na bino obo mesana bobenga ka bolinga bobenga mingi toza na besoin ba conseil na bino protocole balobi lito yokaka pe yango ekolaka mono ayokaka mono asala mosala malamu biso tozoyoka bino ba conseil bo s'abonner massivement bolimbisa na oyo esali epasi bolimbisi mingi biso osali mosala na biso tozali na besoin information wana na pesi Pati Bosanga mbote belé Pati Bosango na bandeli Pati Bosango mbote belé à la prochaine émission. Ciao.